Non, finga moi cité. Ba finga moi yo mo. Nasa la Bible. Merci. Na osola. Merci procureur. Nasa la Bible. Nasa la Bible. La Bible il faut respecter moi. Ba finga moi c'était la Bible exact. Nous finga pour nya ça. Nazo parce que ils sont nazo yo na sola pour nga so mona ba parce que yé peut non final ba parce que yé peut kotaza otike la tante. Na c'est le woni. La Canada Sénégal parce que na otika moi na ye. Prince Babia. Pas servir moi za la kuna. Ba ligotele na ye na sibasinga moboye. Ozo makambo. Na si ça tikana na loba. Katanga tena kende ka pona ye. Parce que na kende pona ye parce que fallait pas quand Prince Babia wana wana au sala succès jamais. Mwana na coach na do tike na Sénégal. Asa kwa mwana. Na do tike. Olobi? Awa kwa mwana yote. Asa kwa nani? Oui ma solo minga. So bi solo ali maman na yote. Ali tata na. Maman ni sila na Congo. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est Rwanda qui moi c'est non. Est-ce qu'il est normal maintenant yo on s'en charge au Kanamani qui vraiment ta yo mogo. Et tant que procureur. À la guerre, oui, na procureur. Mais la guerre comme à la guerre. Et pour dent pour dent. So dans la fin na na senga kalanga yi mais na senga sous dessus. Senga pas. Yo za champion senga pas. Na senga c'est pardon ko leki soit. Ah oui. Mamba Babio sago no senga. Obosani. Balela kinga wa ko sa leka. Balela kinga ikaka. Batu balele nga kanga senga pardon na ngambola. Batu ka balela ngambola talaka ni zala bola boy. Na senga pas na senga petit ya Babio mo za kisasa nzala boy. Na mole petit lo ya nga bo petit yo pour pardon pour nous ça on le répéter on a longo lion. Oh. Moi pardon c'est na longo lion nito Babia. Pardon non. Ufa ngo kufi Babia so ba na bande so ko beto film Babia. Nous za sema bele Babia na sibite na ko beto so film. Mekati. Meka ce que moi c'est pas. L'homme prudent voit le mal de loin. Bala basi on a mis balina la changu bala solo la salité na touchara bala changu te pour l'instant comme changu que solo la salité bala changu na généraliser bala changu tout bala solo la salité ya mo moninga non solo permettre ya mo moninga la vie na bala besi ngombe na ba Congo nga mo sanga tout on a putain on mususu bala changu ba fia changu ba salité on a même so non so ba te on peut ça quoi te on a boya parce que nga na yibi ba fia changu ba za propre. Ah mais nga wana buta mibale nga na buta bazala salité mo nga na sur la moni ba nga ba salité pour na buta mibale salité la solo yango moni nga di mangala besi ngombe ba fia besi ngombe bazala na nyoso tout éviter charge yo émission na lobby ya ba finga mangala besi ngombe pour besi ngombe bazaka propre nous tout comme lamba tina peto goût avec la respect de son opération merci pour retirer te le ba fia chango ba propre s'il te plaît. Solo na yo kana papi gen na ba film bala changu na ko longola te oh yebi ke ba finga ba cité oui papi gen moi na solo wako bonga finga ngapa. L'homme prudent voit le mal de loin. Ni so film mo sino c'est bien non na za kuna te yem ni ozong set te me ko généraliser te na lobi ndenge moi ko changer na te papi gen ba sa changu na ko bana mo changu te moi si na mo ba nga mo na ba salité pour na bima na bango na mona on changer oui ni balé mbala moko na zui azinové na ngai bango tout pareil donc bala changu donc ya moni maniqué faut me rendre bata changu parce que kuna c'est ça oh ko je sens mututé ko tu vas ko mututé yoki tu as fait émission malam on peut faire émission te mais oui que na sepelita papi gen bon finga ba papi gen oyoki na lobby oyoki na lobby te comment yoko lo bangali ko yoko c'est aux autres déception mo pour makasi ya non ya ni changu ya solo ya salité solo vous n'avez pas pour ça vous sagalate le pour ça vous avez non sur la nzela ça vient sauter zino là ça pour ça na pareil ya on va passer chango le tala ba on ka bongo na mona ba on ka le côté mona ba on ka ndenge na mona solo wala mona ka bongo ndenge mo attends la poto ndemo le jour la poto ka c'est bon en bon c'est la kin ka la kin ta bon la poto so ka vani ba sika mo na ta samtame na tongi na samtema na likina na mona changu na kozwa moi ça changu na kozwa jamais motema baninga tango kokie papi que me tombe la vie papi que me tombe la vie moi je suis pas nazalaka moninga na yo te ngai se Denis Kopoko Lipokuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatul nazalaka moninga na yo te
Papi Game Tolo de la vie. Est-ce que nous avons mon ninga là? Tout ça va ninga na bango. Tout ça va ninga te. Zaza tout ça là vous allez baninga. Papi Game Tolo de la vie. En gros Jenny, Papi Game, n'a pas mon ninga na yote. Papi Game. N'a pas mon ninga na yote. Papi Game. C'est l'opérateur de déjà fait pour faire des films. Si Papi Game Tolo de la vie, c'est moi là mon ninga là. N'a pas mon ninga na yote. Est-ce que nous avons mis un Papi Game Tolo de la vie? Azalaka, moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Game Tolo de la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Game Tolo de la vie. Est-ce que nous avons moninga non? Non master non. Non master non. Papi Game Tolo de la vie. Azalaka moninga na yote. 4 mois, peintre, Washington, leur pays. Papi Game Tolo de la vie. Papi Game Tolo de la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Game. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Game yo ebite azalaka moninga na bisote. Olai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Game nazalaka moninga na bango te azalaka moninga na yo te Papi Game Tolo de la vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Tolo de la vie, Tolo de la vie. Papi Game nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolo de la vie. Papi Game nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Mbote na bino partout bon on a biso lisusu boye à travers Tolo de la vie officielle. Voilà. Merci na bandeko baza ko s'abonner, merci na ba oyo baza ko liker, ba oyo baza ko partager, merci à vous. Lelo encore pour na bino nazo yamba camionnette Mbola, le procureur, les descendants, il y a papa Simon Kimbangu. Et nous connaissons procureur hein, ah procureur, après procureur quoi. Tout betano kati. Tout ça émission moi récemment dans une ba coup de fil belé. Tout me reçoit pour y a procureur. Minute bina ko miso di kambezali ya yewa. Camionnette bonjour. Bonjour Papi Game Tolo de la vie. Le procureur. Merci beaucoup Papi Game Bengo. Au PC comme on a pas moi pour minute na mito dans naza mutamutu te procureur nande toujours makam. Donc naza te famille nanga pour naza Congo la côté là yo muluba o pour naza o confio lo vidéo fali pour pas faire rigola bona boto o fati o kabila nanga procureur sur kabozali na katiamo tranquillement. Donc naza ko mutamutu naza wa makam bon comme on a elonga penza. O bakimbangiste o te naza procureur. Église Zangaï, mais nous procureur. Sur les alliés, il faut que nous ayons donc on a zapna, mais tout est tapenda pour faux, dans ma cambo, dans la kanda, photo solo. Il y a eu la kanda, ma kanda aux anges. Parce que ma cambo n'est la carte. N'est la awa, n'est awa nous awa, dans la lande, dans la vandi, n'est déjà la vandi, ma mori tout ce pessinga kanda, pour le bakala, c'est que j'en ai la vandi, ma mba, et qui mbangi, c'est ça grave. Directeur à cabinet à papa Simon qui monte en Gani, papa Landou Ndombasi. Bah tu ko finga na Francine, Balenda, moi ça na sasi ko boya. Pas Chelsea malingomba 6 mois a fingi yende moko boya. Donc vite mbani c'est pour la désordre. Ya on se confond avec cadre na makamala tranquillement, ni lokende na makam suze belé la funa na solango na katia ya musique na Congo, ni rezo ke na musique belé na mon légende, faut le moment be makasi. Faut sur le makambo. Alors to balana le makambo ya faire rigola parce que concert na ya très bientôt. Awa na habité. Balobi mémoire mauvaise alaka derrière la démarche à faire rigola. Apparemment mission sous bazu visaté. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui mémoire on nani. Merci beaucoup la question nayo. Naza un grand frère naza millionnaire Abe Masumu, aza sango na Italie. Il y a un propre penda Abe Masumu na PC mbote kota zali, Abe nga kamiti mbola bazo benga belé naza sango même pas bien belé kana ngana. Abi gitine
diminuer penza pour zo beta makasi ba sanité zo bima mais na yoko ki grand mais makambo ndenge zo yela ezo senga ka fo eloko moko bima po ça la virgule na la bonne sanité wala la basi mingi odombo kombo odombo fo na ko raté odombo te ye fo yela donc parce que odombo la otika été pour ninga sakai na buketu na respect buketu wa yambo pardon pena respect buketu wa yambo na commanda iso wa pesa mundo wa na famille na nga ama Denise mabolongi mado dombo nazo solo la na la procureur merci beaucoup retirez malobolo biala naza procureur te ko na question na bi naza procureur nazo zo makambo naza procureur te so likambo na moni ndenge na moni na ni makambo so na moni te ba yelinga ko dombo beti mabe naza procureur te papike so na nga bien naza procureur na procureur donc ndenge za wana na pesi nanu grand frère na ngambo pesi babi petit frère na ngambo na aza na kimbangi sekuna babi makaya ya Jijika petit frère propre la pesi mbote pe na pesi 10 janvier frère ba ya 10 janvier à Bruxelles prêtre na pesi mbote met VBG bila on a suki na wana to bana makambo beto kende mbangu donc moi ma frère ndenge za na menoir frère après na bete frère za mu Congo ndeko na mu Congo na ki passer ba mboni na ko na passer frère na mu Congo mutando munde na bekite et mon bimse minduki frère na ngapena na waze kwa susu yo ndeko na ngabaze kwa mu Congo les susu waze yo no tirer frère na waze te na procureur ni makambo zo yela kai na la mawote aso ke yelinga na kende no kendele na tirala te mais makambo zo yela kai tribalisme ninge sana et mo salama kana yoki na macha mote et mo salama pe tribalisme ninge salama na Congo na fati beto tribalisme grave donc faire lo ke sala nga pasi ba guerre ba na fali guerre sila langa ya na guerre mon fala la force na et si là depuis nde ba meno on les salamaka o ya ka conseil wana betaka irataka ya betaka ba miseli ba yakate ebele ba tikalaka mais na belo mo kota l'ambassade fois ba petit ba 5 personnes wana na yebi mais si tu siko internet ba misa faire to yebi na groupe na ezo mona ka te o ba zo répéter ah wana Belgique ba tout susu to éviter pe na Robin peut faire beta il peut la moniter parce que groupe zo na aéroport na ba sac na moni peut te mutali bomo petit ali bomo na wala mo mne wala na moni ba on travaille trop petit on mais ce que petit on m'a baisse comme na suka azo tirer fali petit on peut wana parce que ebike fallait matisi bango trop mais ba be di fali petit soki ndenge nini mais ce problème les amis et ça on a passé parce que toujours ba te faire pour héritier aina batu ou en son tour le banam te ce que faire rigola ni ne go bloquer faire rigola c'est ça le problème mais noir toujours ba te mais noir pour mais noir wana na lo baso siko pour na éviter na mito na lo bateke ndenge za kala to vandi o fali na lungu na fali côté na éviter mais noir nani bon point de nota ko ba fali ka te kala bina ndenge za ki bongo pour ba mo ba lo ba peti donc ba lo ba robin ba ye ndenge wana na za ambassade te ndenge lo bama ba mo ba ya pena ke a okendi so ki wote tam so no ko sema kam wana ka no lobi wana makamba ya mama wana na yebite mais ça la na passi parce que ne ba conseil zongi na poto bo fala zongi musique na poto tout le monde a sepelé si ko faire ego la blocage po oui que faire ego la salle ba sombi ba billet so bon ba to zo zela yi parce que ya ko rentrer lobby le vendredi donc on a évité faire ego là on vient na kamet mola na ranisi la muka so bina ça na parce que Marc uza tika na kin ya ilus petit comment ya ilus petit am kan lo am poser ilunga merci pour on a bien sur ya ilus ngai petit na ilunga na ite akanda na musique ndingu batwana na fala bunda ba ya so ba yete za passe mais faire la muka penza faire le barapeta mona na te longola ki mukongo na nzoto lata pena lata mo ko musuka longola ki mukongo na nzoto bon bunandeni tango bile men noir eza ya bunandeni na bi men noir ezali mais ça fait rigolo la pete ça fait rigolo mais noir na habité men noir parce que o ezali eza sens ndenge eza gouvernement eza mutu kaka musicien eza nan c'est ça le problème pour mon ani pour sikoyo men noir bazol bande baki ba bezali ça fait mal motema wana pour la nini congolais c'est ça eza passe mais ça n'a pas se faire gola au vient on a vu que cérémonie na nyataki mais ya va le passer ce qui peut na o yete na mission na o et ça n'a pas mingi ce qui na ndenge pour na groupe na ye na ndenge moto za ngo wana ayete et ça la passe on ça la passe mais faire gola
penza il y a moi ça déjà na terrain aya déjà kala na terrain aya bena kala na terrain pe batu au sentir que azab na pouvoir azab penza faire azab faire na sentir na terreau sentir que na faire azab na komi akoma na niveau pena kwa koma na niveau pena likolo nde ba minali ba koma elo na singa ga na nzambe penza nzambe na ngai papa simo ma okianga disunga penza faire gola mwana na mu Congo aya na ba mise na ye nde tozoyoka au petit nanga ke sikoyo bakay ba jouer sur bakay Belgique to sur mon téléphone faire émission de rapide mais ba singa faire baza na suite té les ça la passe il y a groupe à faire donc ça la passe pour nous au pena pour na que nous la salle invité na que j'ai déjà aux la kati soleil mais faut pena yé moko na groupe na yé mais ça maintenant na solo botika na c'est nous pardon bato basi mama ya faire rigola na c'est nous pardon bolongwa pena ko za bien te makambo se silaki ba guerre se sili tous à la bomoko ya mboko zo ngo kende ka bo pona ba ranking ba division onde ko na bino procureur tamé timbola na sengi na bino en tant que procureur bolongola bo to tika biloko ala sko ndule betama to na la za makasi bolo ba congolais ennemi congolais ka congolais ya solo eloko wala ko to quand to bala mkemiza na bongo tilelo ennemi congolais to bien dans musique ouais la musique normalement concurrence c'est alaka loyal et puis ça est important pour ça là que l'autre a travaillé c'est comme ça c'est comme ça c'est quoi ceux qui non mais si maintenant on se dit net dans musique donc c'est à dire on dirait mutu moi ça parce que yende fo au mena ngwende eloko wana liboso to akoloba ndenge wana ndenge to bandaki save umelia de mutu alinga wana na ngwende na minute siko to la besoin na ngote po ba concert ezongi déjà o ba concert nete zongi batu tout bazo beta bazo na batu et ça la mal que mais on peut et on rattraper moto bazo viser toujours lobi to yebite ba viser te la bien temps moto te na bara pour ce qu'on a j'ai batté mais ceux qui moto bazo viser ceux les moto wana peninga na yebite les gens nazo tatouer na moto mo boza payer te na bisama kombote mais na sengi pena menwa wana na yo pe aux autres tatouer non tatouer kaka na mito bozo tatouer te liboso ce to mo tatouer si yo ce que tatouer na te na ngotanga ata le procureur non tango la non c'est pas comme ça procureur misa makamka bongo na procureur non procureur banga makamte faut ba la ba linga bien pour la bimisa on se lobby et kemba la boko mais tango soupçonner si procureur si nazo bat na ba quelqu'un na ba si ça ouais ça musala te respecter na ba ça musala donc après ça répond bien bon na bimisi boyka te papi ken te bino na ramu tabu selo koza ngote nde bolinga na bongo bolinga betsa tuma bakumu kezanga si mais na za tango na biso na ka analyste na ki mutu moko ka ya youtuber moko bino na procureur faut le on a zolo ba faut jamais exact c'est peu ça voilà en tout cas plein de bonnes chances na artiste faire rigola ba makambo yo ça sert à rien hein au tiers la moninga ba bâton dans les roues et tout ça sert à rien hein faire rigola courage et bonne chance et dit que olukaka mbongo pour sa famille na yo et possible voilà comme nous là tous les cas tous les cas sur les cas biso mais lo mo fana lo bakite mais na beta ngambala moko ngala na pro moko sérieux awa ndo moninga awa na uti na bombela ko mkwana website no teki Sénégal on teki Sénégal na fond faut comme na série po na ina besoin obi ndenge na mission va biba dandonga ndenge na zwaka ye na linga kai biloko po azako bimba na cimetière faut na serré siko mo ako bimba zo ya ocha des odawa na mo ba dandonga wa kufa na mo sine mo manike wa ka salité ko eloko na se makasi eloko na donc manike ya salité ya ndoki nzoto non bafinga moi na c'est la Bible na c'est merci na osola merci procureur na c'est la Bible na c'est la Bible la Bible il faut respecter moi bafinga moi c'était la Bible exact nous finga pour anya ça na zo parce que ils sont na zo yo na sur la pour na so mona ba parce que yepé côté non final ba parce que yepé côté za tika la tante na c'est le woni mais que le Sénégal parce que na tika moi na ye Prince Babia pas servir moi za la kuna bali gotele na ye na sibasinga moboye ozo makambo na ya sisa tikanga na loba katanga tena kende ka pona ye parce que na kende pona ye parce que fallait pas quand Prince Babia wana au sala succès jamais mwana na coach na to tike na Sénégal asa kwa mwana na to tike olobi awa mwana yote asa kwa nani oui masolo minga so bi so ali di mama na yote ali tata na mama ni sila na Congo ali sila ali di mwana yo eza sudi na Congo pardon bana non pardon
awa so oza mwana moke okoti na makambo ya oye na internet ki mwana ezala to bébé oyoka grand ménoir na main noire jamais na solaka le prince Babia Manike oyo vanyo finga kofi tongo pokwa Manike wa salité o moi ça kauka moi ça salité munoko lokwa mbwa outi oye ko solola ke olobi ke Babia mwana wana prince wana petit na luti na Sénégal na cotition dia pas Serine tika lo musique luka musango sala mwana Manike na luti ko bloquer na luti ko tika lo déjà yeba ngo petit oya ka poto tep na musicien petit onengo zawana nkolana ko felo mide batini ko felo question ya Babia a répondre le mot Manike ko finga ko felo mide pona Babia mwana wana Manike prince Babia ndonga kufa kala pola olingo ko sila so Babia forme aki forme musicien ayema nzemo sanga Babia otan nzemo moko yezanga sens yosko Manike kindoki na aussi sao tina suka ozo kufa la mampuya la poto balo ya la poto mbala za ko depo na ozo Manike oza okauka oza salité oza wa mpioni soki na oyi Manike ko chose moi si wa ndoki moi si non est-ce qu'il est normal pena yo o s'en charger kana Manike vraiment ta yo moko étant qui procureur à la guerre oui na procureur mais la guerre comme à la guerre et pour dent pour dent so na la faille na ngai na senga kala ngai mais na senga sous des signes senga pas yo za champion senga pas na senga pardon ko leki soit oui mamba Babia sago no senga obosani balela kinga wa ko sa leka balela kinga ikaka batu balela ngaka ngai senga pardon pour ngambola batu ka balela ngambola talaka ni zala bola boy na senga pas na senga petit ya Babia mo za likisa sa nzala boy na mole petit ngolo ya na bo petit yo pour pardon pour nous ça on le répéter on a longo yango oh moi pardon c'est na longo yango mito Babia kufa ngo kufi Babia so banina bande so beto film Babia ngo za sema bele Babia na sibite na beto so film mekati meka so mo c'est pas pour la moni ko la mito là tina na été wala papike na ko yelo na sibite na yelo na fa na mito sina c'est abimasuite et c'est abimasuite yango Manike on a dossier dans Manike moi c'est salité moi c'est zangatina aujourd'hui on sur la conférence on pas mokonzi yo en plus de ça on fait la procureur na zo makambuti na zo nyonso yo bangate yo kaza omoni ndenge yo nga kala ndito banda no ba mission kala ni ça changer ba nommer nga pena ba pesa pena ndu ba pesa pena procureur est-ce que tu fais bien 5 minutes ou 6 minutes merci donc bon ezara bondo ki ndenge na bino boye mwana ndenge na bino boyoki oyoki bien Manike salité so na yokio kuto a papi gen poza na mawana yo linga Manike na mona po linga basi nso ta moza kauka za pola ka bisi Manike mbela ngatikali mutakala ngai lo ngetelema bon yebela batika mutakala pala yo akotika pete pa bino filmer pa bike azelo na ukimati waza ndoki mutakala Manike merci net leli tika so za bon c'est normal mutakala Manike so moni yango na ukimati mais atika ko bebisa ba viande na potope c'est ça viande na lobika ni mwana Manike mampu ezo sala yo o mikocha bisapi po mundo olalo azate c'est la petite moi respecter yo procureur on le dit pe le makomi procureur benati boye ya solo OK na yokio na zongi procureur na longa ki procureur na zongi procureur siko na longola ki on a mito na zongi procureur aussi lika mokiso linga blo abote c'est na Christine Mutombasi alinga blo abote alinga ko mingi mais tango mi se blogo mama so linga mingi so sanyeza so mo kablambo kabanga pisute ngapela linga yo mais so moni pe otile linga donc ngo lo bongo longola ko linga wana mama na bombite mama Christine so linga mingi so sepelite bo sala nga ko zapela yo équiparate basa melaka basa monga passer du monga nga bo la pression mo bon ya on a le basute donc il a compté comment comme de métier donc pas na comprend petit on a senti aussi ko gagner on a petite petit donc ça m'a salao mais aux comme bien nzambe petit na ngabo e matable a poser moto petit na ngabo petit na kati petit na ngapena OK bateli mo na petit na petit quoi te dis mon petit na ngako c'est les îles petit na petit ndalibo mana petit na nga o gangi kasi yo bo trika na c'est les îles yo se karapo yo tout le monde na toucher yo oza bien te
Non, il a dit là, parce qu'on touche la touche, vous savez, des missions, Fanny Boy, dans les commentaires. Pas bien, le roté, voilà, on s'en là, là. Et, là, nous, comme c'est Bimi. Il a bien été, hein. Tu es armé rouge. Tu es bien. Bon, voilà, tu vas bien poli. Yo, mais là, mais il y a une zone rouge. Voilà, donc, non, le bar, les propos tenus dans cette émission, ils ont engagé la mouton au bien. On vit bien. On vit bien. On vit bien. On a procuré. On a joué en gros ma casse, on a bombé en tinette. On a tué dans ma poche. Voilà. Alors, ma propos est Eric Tuti. C'est un juste. Mazolinga le bani juste. Merci. Quand on a émission Zagitoko, nous avons diminué Batorboaka. On a passé maître Dems Malaba, Isère Force. On a passé Jean de Dieu, Yepeno. Major Babosa chinois Lanjili, commandant Pire Lanjili. Lycée Bokana, maître Goliath Bolakoff na Suisse, maître Goliath Bolakoff na Suisse, Naibi Kozaki na Matanga, maître Goliath aux ensemble. Un mec bien bon, la pousse Wambote. Ambassadeur Kijabron, Mokonzi à Lille. Dada Bonga, le cerveau bleu de Genève, mon vieux de Genève Mote. Au moni, par rapport à Eric Tuti. Au moni, Eric Tuti, bimisi sikoyo, babindo me pasa la kaka. Ayaka serimo avant ka pas a beti le romo bo pasa bezi na maboko ba lokota ye entabunga ninga zalaki abunga kana ye abimaki. Eric Tuti c'est le monga la CP lango te en tant que procureur. Et message d'azo na CP lango te. Au moni, lelo batu so ba komi Eric Tuti ninga zala ngakuna bata kufa. Pour longa la musique kala, na télé na fini bo femme c'est qui? Ma Eric Tuti bébé, c'est quoi ça bébé yakala? Mais Eric Tuti c'est pour mes amis. Les gens tout sur le tali. Vous pensez mon vieux. On a vient dans penda numéro 00 pour faire l'homme hippodrome, tout ça qu'on a hippodrome petit no kameti mbola. Vous taillez na mabe na mabe. Eric Tuti c'est pour mes amis. Ba te belé ningi za kaka. Oyo sala l'émission mo connait tito va na bo mutu mo sa l'émission. Ah o ouera a se pela langai. O Eric c'est pela langai. Eric tu la fa dire ah viens langai na za si na betelo mo boye. Na betango mabe. Ninga betango pe Eric Tuti na sepelité Kofi c'est mon vieux. Et là bon parce que vous fin Eric Tuti c'est ça mabe bazo finga Kofi tongo pourquoi que tu yem tatine Eric Tuti. Ninga to na émission wa to finga ba ninga ba finga ba émission ba tinda mutu te. Yo moto sepelika obi mutu non ou na flatter ou na pesela ye ninga zalaka. Ya ba lenda awa azo finga kwa kumisa papa zako. Papa zako mon na pese un lukuta papa zako to tinda ba lenda. Merci beaucoup que c'est malingoma 6 mois. Eric Tuti ninga zawana Eric Tuti na sala secrétaire Kofi bana 8 ans tozaki na bino mais OK mabe ya kosala te. Yo bimi na média, bimi na yo, o sala sortie na yo. Falo ya bongote parce que Eric Tuti a sala déjà la sortie beleke ndenge fali ayaka na quartier la te. Oui, yé mutazwaka fali ayaka na quartier la kota komisa ye bon chanteur donc aloba ebele. Ma yé c'est quoi diminuer fali na sepelité a nous diminuer fali que fali ayaka danseur. Non, Eric Tuti bon ça malobako papa oh le baka kala petit nanga ya on le bisi côté. Hein bolinga te baba finga ta bazo finga ba finga mo pa olikona yo c'est pas bon. Eric Tuti oyo ko sala ba sorti wala pour na nini po ni via peso mbongo via routine via linga blo ba bongo te. Na linga te ba finga ko felo mde bazo finga e pona yo. Eric Tuti apeso ye wana elonga mukolo mo obse makamuka ya buzoba au falaise avec danser Eric Tuti petit moi que le mine exact pour non té la sepelité faut hier le bal comme il a sol papi gagne fallait qu'il danser fallait c'est un bon chanteur il beaucoup aloba ngo Eric Tuti et na nini nani garçon Tuti wande pas wande Eric Tuti wande comment ko ya on ça sortir ma bébongo au diminuer fallait pour gagner nini Tuti ka biloko ko mi to lingi musique que ne liboso Eric Tuti pour ani oye bongo tande bazo finga na so finga na so ba finga yo bazo finga mo pa mo konzi oye mutatindi yo mo pa o ko wala mutatindi yo et non après la ni moi no ndumba o Jaël Chaud il va faire un calme Jaël Chaud ayeko bima sorti na yo ayeko diminuer ko fait l'omide Jaël Chaud petit moko ya ndumba facile à garer facile ya facile à olala
Roger Ngandu na moleke lobi sans chapeau et le mobile la chapeau niti mobile ja show ya ndaku et le ki zengi Roger Ngandu bozelo munoko kwa mutu munoko kwa mutu la siffler munoko mulili yo remplacer ba finga non Roger Ngandu ja show non sur la ko respecter na non finga te parce que na passé un message que non parce que j'ai chaud aza impoli au santé a marqué pour pardon non mon j'ai chaud finga mutu pamba te ezaka ta super tumboli so tu viens faut pas tumboli avant ni ça ni nani stika on peut se protester j'ai chaud petit bula moko boye yo Roger Ngandu déjà Roger Ngandu yo ko mbali bwa kinda mwa kanisaki yo na kinda kanisaki yo zela pardon stika na loba ko respecter ngalité dans la combo banga combo j'ai les choses dans la qui wana azaki na ndanga libala azaki libala obini banate kuna nazambola nkambe za nga kuma ngombola mbola liboso kuna bakombela te makisa benga babandeni na la kulate mais naza kuba benga so bankole bala bankole do ba o bakufala basi ngba nga telema te tata l'église ndeko ba famille nazo ba telema naza nkole mais la itala kutu ngaite j'ai le show j'ai le show yo na Roger Ngandu mwelo wa baba ngo mtalo barate yo ya j'ai le show ko so la ko felo mide pour Eric Tuti o marqué ko felo mide petit moka bula ba kanona nda kwa Roger Ngandu zo lalo na mbeto Roger Ngandu refu o yibi pe telo pe zano abu papi o moni awa mais Eric Tuti Eric Tuti Eric Tuti la CP il na okamo sozo bela Roger Ngandu mabe en esprit bien ona Roger Ngandu c'est votre tali pena bien c'est un bon monsieur et Roger Ngandu imbécile là okuta vaccine susu pour le de ken bon imbécile munoko mabe zoba moko bo e mama sali Roger Ngandu e mama sali poto asani yo le to peut-être auto police moto mo awa auto kima mo na nini naza procureur Roger Ngandu ye Roger Ngandu non yo ka bon Roger Ngandu ye azo te mais je fais le midi na ko beta e ma ko pika ga te wala abi ça kutana yo abi ko ta lo basute mais so mo kutani mais il y a réglé ba contre ba tout oyo bakanela ko ba sepela ezo la volcan petit na ko nzete la ya Nice na yo ta petit pa mo zoba moko boye e ngo zoba baba bino na go dombo bolali Louise de nani mama Kongo Louise bovanda kina mama Kongo Louise wa na komba donc yo olongoli zemi toi fa alléluia na alléluia tango ako solanga petit wala aselingi biso bi balé nga seni na droit na critiquer bango na procureur na droit ba kutana na poto na cho procureur na ba kutana na poto na yo kutana na poto respect faut ça non ya doyen yo tu na mpagne tena tu na yo bi ma vie na Italie na bien yo vie na Italie pardon problème c'est mission problème c'est mission na tena tu question entre parenthèses parce que na yo on s'en charger na manité on s'en charger na Jaël Show à Roger Ngandu na tuna na retourna merci merci comment vous en agissez vous c'est combien 43. Il a 43 ans. Ouais. Mais c'est un petit nanga musika. Un petit nanga. Un petit comme ça. Hein? T'es conservateur non? Non. Gene. S'il te plaît. Camionnette. Na pas ça respect. Voilà dossier no banana te. O bega petit na. Yo ko. Nanga tu no âge na yo. Au plus na âge. Na lobi âge no petit nanga musika. Wazo banga petit nanga it. Ya musika. Wazo banga de mala. Menga tu ne âge na yo. Papigen. Na ça l'émission là. Na procureur. Autour yo autour comme anniversaire au Polianga. Yo randokia. Mino bala bachangu kuna. Oye bala bachangu yango ninga la vie nanga ko. Nga la vie nanga na kobima. Yo na bala vie nanga la lapa ko mala mwana mwasi ya changu te. Bana basi ya salité. Changu bala basi ya changu baka salité. Oye bino biso moko. Oye bino buna tanga buna ba combat ya kati la kisasa. Donc na wa changu ta kina matiti nanga ma sans fini kuna. Na sinové. Ta to sali ba marche succès wana. Toujours moi c'est pas du mois si tu veux hôtel, nous va 4 mois na ye. Juste non quand même tout ça échange. Yo zo nga la zo na kati nga boyi. Donc bana basi wana changu solo moko na banana na dégoûter bana changu. Yango bana basi changu nga na bima na ko jamais na bana basi changu po bazala ka salité na solo. Non, na so nga na appelle l'objet. Non, mais so o katanga yi.
na solo ko ngai depuis na mona ngo bana basi on a mibale na lala changu baza solo na salité na touchaka bana changu te pour l'instant comme changu ke solo na salité na généraliser bana changu tout bana solo na salité yango moninga na solo pembe yango moninga la vie na ngala besingombe na ba Congo nga mosanga tout on a pourtant baka besingombe kasi me changu eza pena basé na ba Congo changu ba Congo bazala kuna te yoka changu ba bomba changu yoka nga uza mos changu bana kuna basi baka na bika ngala tangia bana fia changu soki basape na kati kuna besingombe baka changu te besingombe lo ba Congo mususu bana changu ba fia changu baka salité pour nga même so nga so ba te on peut ça voir te wana boya ngo parce que nga na yibi ba fia changu baza propre amenga wana buta mibale ngana buta bazala salité so moni ngana so la moni ba ngana ba salité pour na buta mibale salité la solo yango moni ngana dimanga besingombe ba fia besingombe bazala na nyoso tout d'habitude change yo une émission na lobia ba finga ngana besingombe pour besingombe bazala propre nous tout comme lamba tina beto goût avec la respect de son opération merci pour retirer te le ba fia chango ba propre s'il te plaît solo na yo kana papi gen na ba film bala changu na kolongola te o yebi ke ba finga ba cité webi papi gen moi non solo wako bonga finga ngapa mbali ba finga mbali moi ça finga mbali ah finga mbali siko mo sina finga ba finga moi changu ni obi na lobi nga lobi na ngai kaka na lobi na nga parenthèse yo ko ça sans point te parce que non comprendre te na lobi yoki nga mala besingombe esili ba finga bota ngombe besingombe siko moi solo mna yo finga bana changwa basi na nizo finga bana basi boyo baza salité soli solo soli ni tant moi sino est-ce que moi sino c'est pas un blanc abo o finga bande wana basi bana oui bande konaja moi sino c'est pas bande konaja yiso finga moi sino c'est pas non na za kunata yemdo yeba ni ozong set te me ko généraliser te na lobi ndengwa pa ko changer ngati pa bike basi changu na ko bana mona changu te mwasi na mona bonga mona ba salité pour na bimala bango na mona on changer ngani oui ni balé mbala moko na zui azinové na ngai bango tout pareil donc bala changu donc ya moni manique faut me rendre bata changu parce que kuna c'est ça ko je sens tout ko tu vas ko tout yoki tu as fait émission malam on peut faire émission te mais oui que na sepelita papi gen go finga ba basi papi gen o yoki na lobby o na lobby te comment yoko lo bangali ko yoko c'est aux autres déception mo pour makasi ya non ya changu ya solo ya salité solo vous n'avez pas pour ça vous s'arrêter le pour ça nous allons sur la nzela ça vient sauter zino là ça pour ça na pareil ya on va passer chango le tala ba on ka bongo na mona ba on ka le côté mona ba on ka ndenge na mona solo wala mona ka bongo ndenge mo attends la poto ndemo le jour la poto ka c'est bon on bon c'est kin dans la kin ta bon la poto so ko vani ba tsamo na samtame na tongi na samtema na likina na mona changu na kozwa moi ça changu na kozwa jamais on motema bien pona on motema bien mambo zolo ba we pona bana changu basi on motema bien pona c'est parce que et puis dans mambo be ça faux ponga na iba bana changu ah papi non tu peux ça non mais camionnette n'est pas bien na PC ingénieur na changu basa kito na PC ingénieur propre très propre kasi poza ndumat na PC ingénieur maître Dadi Doulombe honorable mon vieux, honorable Jean-Claude Mvouemba. Voilà, viens là. Oui, bien, Mvouemba. Très bien. Dans la bakanga Kima. Et pas ça. Tu sais, Béla, bah, Béla, bah, ça va faire longa pour Bakito. Parce que Béla va faire Dion. T'as les Béla, Moïse Katumbi. Bah, comme Béla, bah, quand il va faire. Ouais. Quand même, tu là, sortie médiatique, il y a Martin Fayoul. Moi, discours, et puis, rencontre na Bango, na Félix Tshisekedi. Au moins, on est. Nzangai, pour Nangai, Batinos Bazo, Net Bazo, Bazo Monon Mabé. Parce que, pour Nangai, Bato compagnie, président Fati, tout marché va monter. Nangai Mabé, président Fati, à Zaneti, à communier, donc, tout le point virgule, donc, tout chaque point, à communier, na soukate, mais, na côté, à Tchapé, na Congo, et comment passer. En ça, c'est tout ça, tout ça, awa, ba parti na biso ba juge na est kuna ba bigeno yebi ba o ba zwa wana biso banda ke comme kimi et kenda libela ba zo ba goma wa ba bigeni bana ba zwa goma ba marche salama ki ba buki ba ambassade ba bigeni quand ndi ba mo ifanya lango masangezo ngala kisasa kindu mezonga kimuyi bezonga ba bigeni fatine ngazana o no azo kende libanda ko localité non failo asali na sepel lango
bato tout ba côté Fayulu kalinga comme premier ministre soit au coma mabe ezate ba la poto ba tiba ba yibi ba premier ministre ba yibi non Fayulu aza créé donc na polanga na pese crédit na on sel na CPLM parce que OP Kabila sali wala kende kuna donc to ka so kimia na OP Kabila sa ko CPLM na CPLM na ukaka ko so sel ma benye ba kangé déjà ana komoti so yaki ma benye ba kangé déjà ni ba boke tolo kuna za wana calme to ça ce qu'on tout sur tout Papigen au monde ne ça Papigen tout ma chaba monte Papigen na ninga mabete o Kabila salia il faut te se plaindre quand même o Fayulu sali o Fayulu albaki bangola kabina Félix bakomela nya ona mpuku et tout monde bina ki arriba yambani batu bando finga mai mukeba donc bazo ça Fayulu car ba boloja batu tout ba terminer Fayulu non mokeza ninga za na mitoko Félix président a tiré sur la combien d'années sur 3 ans sur 3 ans demi na mito Goma et Kenda Fayulu le mabi ba va solo là total ko pese le moboy nani na bete esko pour mais ça Fayulu ke bien mais a jouer ba ke esko démarche wana ke na Fatima solo to sepeli azo ba catholique na ba protestant ba sala dialogue mais siko ba sala ndenge nini nananga na éviter bo la solution moko bonga ke bongo pour faire solution ils a pas cette minute na minute ça passe pour moi même Fayulu albaki ke Kabila longa kuna zonga na Congo aza la raison Kabila za soldat China ra moto to la la lisu moko aza militaire moni ke wala partir na Kabila ko fa ensemble libérer pinati oh après milliardaire aye bisen soldat ye bona boy Rwanda Burundi Uganda ba tu ba Rwanda ba leloko moko yo na Kabila côté à Rwanda à côté au comprendre akitaki na Rwanda côté ça veut dire que solution zani donc nenge Fayulu akebo amoni fatinga na sepeli ninga ke pawana ba sololi ayebise ndenge ya ndenge sala apis ça ebi na katwana il faut ba intéresser faut Kabila za na kata makambo to linga to lingate même si sola Fayulu kana sepeli bete boko Fayulu bazo finga yo ngala on finga yo te ngala sepeli kuna makambo oyo ko sala wana pona ngala sepeli na betelo maboko penza bo tika ko finga Martin Fayulu ke piaka ba pesa ke 5 millions na Félix azotonga susu flat hotel mususu non asali pas malamu parce que pour ngai to ke musika te président Félix ako changer ako vanda asala ninga basala so gouvernement mususu wana te peut sur la pembete bato ya ko chaka ka bato wana basawana ako bato kaka bango ba azo ba député na wana kaka bango donc ninga ba yo ba ke fatia ko na 2028 ba ko silisa na réserve ba kana ngwana milliard wana ba ko zwango te ko kende donc ninga za wako Fati alors ka Fayulu ceux qui pensent loi n'habiter n'habiter on ça n'habiter comme ça n'habiter ça va na mitoko pour la CPL mais n'habiter on ça ndenge nini c'est ça le problème pour la CPL n'habiter on ça n'habiter ok na CPL bena voilà étant mon amoka et c'est là il faut que ça bonne par rapport à Makambo alors Makambo les autres cas ils sont na église merci beaucoup Pena na ça la vidéo moko on a otimelo cha église Kimbangi c'est pas que on a fola ba koko basengi amoni na c'est na kiti na Congo ba koko basengi na chelo mo na jolo po na po za ba koko siko ba koko basengi tumbako ba koko basengi tant basengi il faut na chamo lo mo pe pesa ngai et pera makasi Papigen mo ma Kimbangi c'est ma kama mkete Papigen ma Kimbangi c'est moni na vanda ki nanga nzambe bankaka mono mwanebe mwa ati kongo kimina ikola kutaba Papigen ko eh gene mama biloko koti Papigen omoni église ngali mande église ngali Kimbangi même yoli que na kenana église Kimbangi c'est mon église ma famille sont là-bas baza plein kuna église Kimbangi c'est pour moi église Kimbangi swana ba koma ko finga moi si mo ka bimi église Kimbangi so komone Francine Balenda Papigen afinga ka donc bakolo lingomba po lingomba na to ma to kita eza lingomba papa Simon Kimbangu na bana na ye na bokita ni na ye donc on a droit ko kité famille sans tout toucher bango eza na mibeko to ko finga famille sans tout te na ba ata mona bébé za famille sans tout ko finga ete biso ba Kimbangi respect mais moi si wana abani ko finga maman Mwilu Marie conseiller ya papa Simon Kimbangu kangani yangenda afingie pendant na yoki malobi alobi boye na vidéo na ye
Balenda oui pendant 1 an au banda oloba ba suspendre l'autre a suspension à 6 mois. Pourquoi je en pour ngala yo? Abigen. Moi to le la vie oh. Oui bien to salé qui sami dangenda makamala. Oui ne balelaka. Ne baluka ngala yo oyebi. Donc awa pe afinga mama mwilo. Même ngale bana ba ibsanga comme que 2 mois abeti nga masolo o mama mwilo mama ko balenda wana finga ke mabe. Na ita be mission papier ke ko boya. Ninga zo finga mama Marie mwilo ko boya ne lomina ye na boye et le côté parce que tant zo finga mama Marie mwilo azo kumisa ndeko mama Marie mwilo ozana kisa papa zako o ninga parce que batu parce que batu pour batu po batu balobi o ninga yeyo batu balobi batu balobi ke soit disant que zaki papa zako azo kangamisu bazo azo kangamisu. Oui il y a pas de souci. Oui madame. Ça dérange pas madame. Ça dérange pas madame. OK madame. Sikoyo ezoleka ngale babenga singa ah kametu yo lobelaka bakimbangiste lukaka papi gen botele na makambo oyo parce que maman balenga wana fo moninga lobaka wala azar do alobaka mabe moko kubuya so moniko okutsango kumana bila solo afingi mama remu place mino lobi ke ba wey ba pesa mo respect église ki mbangisi wa biso munene ba pesi mo wey respecter famille santu papa José Dangenda ndenge boye ko pesa ba bien respect ba mutu pa mane loka pa atika ko tanga ano la sérieux ala sur la salle santu wana zambo atika ko azambo santu asa koti ya mimi tumba ko santu respect pardon balenda wana papi gen afingi mama mwilu titi ngamko la vani ba benga ah ozomona te bazolela bakimbangisa sikoyo na yoki na vaki tout voilà ka 3 jours yo a changer afingi sikoyo leki ya papa Simo Kimbangu kyanga ni nzambe auto kufa kala tawa azawu abela kina kamba zoke ni kisasa kufi na nzela waninga moi sine ko mama Francine atike na kamba mama ko malambo boto tawa ngi kamba na leki na Florence to kineti au France et to na pala papa Rigain to koti mateki bele na le pam kaba ba noseka to koti a biso to vani papa Rigain abo pesa bango ba ti biso place mo na ndako wana ko to meli bokene tinga na foto ke nous foto li anga na boy ma fasa no fo bolia to li na Florence to keye bo to ko sakala te ni bali na kufi kala te papi gen akufi kala te kaka to za kala ta kufi fiyo balenda asele misoka boy mutina zo balate abike azala ki ndumba azala ko lala ye na ndako papa non bloka zo lobako we bloka na yoki yango papi gen asali ta 4 émissions ta na yoki yango mikola vani na yoki so na butu na bino fana ngo mbangisi so na bibenda na ngo mbangisi na oyela sko église mobima na sukula bango tuko bali ko c'est parce que na mona ki bango bazon croiser afinga maman na Francine ngo finga ye abi même papa Rigain donc na misu na ye Dieu mo Sylvain za kolala na misu na ye papa Rigain za ko kolala maman Francine te azo diminuer siko papa Rigain leta papa Zako avec général ya za défaté le soir de que papa Zako n'a pas soigné par papa maté parce que dans le papa Zako tina bat on soigné ne patinda au sala mabeli banda au finga mutu papa Zako ko tale papa maté pas crâne papa ngaka pour faire ça bongo pour qui met dans l'église sikoyo azo finga leki na ye azo comme ça pas Zako on a silika ki no ki passe to se mizo to sala ki wana a plus akema be abike papa Rigain la kufara déjà abomaka papa Rigain papa Simon la musier donc akene mabe tant ça qui mission na yo na beti bila tangwa na beloko na otika ngote il faut la kendesko ba carte dans tout aziki ça ndeka la ningisa ka boye procureur faut la beta en église ceux qui batali maman moi sur te na kendesko di corona ba continuer cette église o pena na zaka na mutu na obeta ola on peut ça respect tant bon c'est mission na yo nzamba yo ki committee na kamba on a calmement balenda ko tsango place azoloba place balenda abi bana 1 an afingaka alobaka akumisa papa muso akuva finga ba mama oyo basala ke loko te balenda soki ba na iso vérité siko balenda ko talanga bien nongo ya ko luka guerre na ki mbangisi tika bango ngamu na sali ba peso loyi basinaki mukanda ba pese 6 mois alongo ki mbangisi ba che 6 mois ngomba 6 mois ba bi ka ko toucher en plus ba che 6 mois na blague terre ba bi ke biloko azo ba pour la famille santo. Il faut aller à l'internet à démentir ma caméra tout l'internet
avant pe ba pesi ba condition mata 7 a osala ngote wana zaki et makilo na butu na mona ko na butu na ba deuxième na tala ngotu ayeba kité ba beti ya ngolobi donc l'émission de salaki na comité na kamba mais l'émission de salaki wana loko mona rectifier wana na isa batu dans ce moment na Michel Mige aza pesi ngoma na bela ngopete na la beka bongo pole ba kuli ba kuli le premier papa moi za ko na modudu petit wala modudu ya Rivelin na longo papa za petit modudu pour sali ba bêtise akulisi ba musu so akulisi ba ngote soit disant ba pesi ba conseil ba konzimo ka yika na za ka wana na lobaki ni kama garçon ba yipse ka ya benga ngapse non tala garçon mo bona beaucoup bona comment Mige aya kola ba boy na beka bongo siko ba longo ni ba monga beka bongo na yibina ngai Mige to solité na beka bongo na ite ba kenga ngona nkamba o ngala ba émission que Mige mutalobi na Mige mutapesa ba formation que ya qualité gain to saki mission na yo Mige ba tobotika ye na solana Mige te donc na mona ye kala une fois na be numéro na été azap master na été donc siko sangi ke ile kina benga ya makambo salia wa yo tele kuna Mige botika Mige to calme na solana Mige te na numéro na EPT bon longo makambo oyo aza pour rien oyo mtatina finga papa modudu ala za papa te modudu c'est aza ventrier modudu ko ça jamais révérend osomona lelo maman zolika maman leki maman ba pesier simalingomba azu 6 mois to sali musala pia moto papi gagne pia moto to be la vie ah bon yo de mo mari so idenga 3 we bango moto le val calme parce que oui yo donc azu 6 mois là azu 6 mois là 8 heures ba bengi ngai ba pesier information que maman wana ba pesier 6 mois soit plus ngomba le barate maman zandoki maman esprit o tsango donc ba yebsinga ke apo salimba oyiba po te to so mutu nanga yi na pese membote apo salimba muto cha désordre de sous na makambo yo ya mwana mwasi yo afinga bato apo salimba muto pesa ke de formation apo salimba ba yebsinga ke ayebisi abenga mwana mwasi wana asala émission afinga directeur ya cabinet ya papa Simon Kimoko ngani donc ba yebsinga on a 8 heures na 8 heures pardon comme directeur cabinet de Komoko Kima pardon pina faut sérieux comme ça papa nani kuna bosani na tay comme siko ya papa nani na bosani yebi comme net yebi comme net abike ozaki maki c'était yo duta na nzambe na ngai ya papi gani atala papa nani papa directeur cabinet du cab ya papa Simon directeur papa Simon te azam mutu munene te azo mbata te alors on pardon faut combo pena pour combo eke papa Landu Ndombasi donc so monieko na biki na vini na il est titre pour faire professeur so talinga lobaka ye muta ko fingete maman a uti ko finga ye donc ngala na 8 heures wana ta ba bisinga ke apo salimba ne ba lobi apo salimba nga za ba teke ngai yo nga za o na yoki po ba benga ngai numéro na pesa ti babenga ba bisi apo salimba abengi balenda afinga papa directeur cabinet papa Landu Ndombasi ba bisi ngai na komeli papa Landu Ndombasi na pona nazala WhatsApp na papa balenda zo sala émission le lo finga yo sala mon émission beka ba bisi nga apo mutatindi ye pa finga yo apo salimba pe fois que sima lingomba parce que apo na contre yo tapo parce que makambo lobaki yango salami eke musikata on tient à partir au monde na tindi na 8 heures na ba 11 heures monsieur Bimi maman la yeli directeur cabinet faut mon ninga zo finga ye faut mon ninga zo finga ako finga directeur cabinet bon te a fini ye il faut que ça 150 ans na fa na libanda mais ye mutako meka zate ye azel le côté pa na ye donc ndenge sali que balenda wana apo salimba mutatindi ye a recadrer directeur du cabinet apo salimba papa comme le ja ebeba bato babebisa kombo wana bomisa kombo na yo ezokende mabe na cc ezalaki yo muto pesa ke bakambu parce que yo ka kombo le babenga na 8 heures yo muto pesa ça le musa finga directeur ya cabinet donc papa Landu Ndombasi zo makambo yo comme ça papa ba muso ba sanction donc ba ko finga yo bongo te ndenge balenda fingi yo balenda fingi Francine maman Francine a fingi maman Mwilu et a fingi directeur ya cabinet abiye ba kokaite ya okesima ligomba te balenda ok musika te pendant 1 an batusaka te nga mutu na sali bongo po batu osima lingomba ko mutu te ya ba ofinga ngai o terrain na ngai ya kala terreau balenda munoko walo tsaka wana
na minute yo okesi malingomba yeba ngo ba singa ozonga lingomba kimbangi c'était olongwe libela ngala kanisa kinde transfert na simana ye papa Zako nde ba balanga OK exact même pas Tassi qui solukele même papa Zako papa emoko ayoki makambo na internet ndenge po bango ku mama pixel zate ba yebiete balenda okesi malingomba ndenge na lobaki na yo nakata balenda wala kaka tozala mutu moko ya faki comme le Syrie aza mulai aza mutu ya faki Syrie wana azocha des zones na faki azofunda batafaki ba konzi ba tcha boss malingomba Syrie directeur ka papa landu Syrie wana zasoki Syrie wana comme la des bon pesi malingomba yem docha désordre de risque bangisi sikoyo bato ba auto mbato lobelaki papi ken to ide bato ba kulaki te le premier ba bengisi bango lelo na nkamba bato tout ba kulaki te o ba tchaki bango o ba saki bango nko na modudu na papa pum na bango na papa na pumbalo chose de la ville avec ça asalaki papa Sylvestre coup ba yokani ba longo papa Sylvestre sur la somo na ye ayebi musala ni na papa na papa landu sur azala azala nkamba ba longole de la ville ba tchi sikoyo pumbalo za petit ya oyo ya modudu ba baby segis ki mangise et comme ya cop poza ba se jona asenga ka ba lar modudu so ba na pumbalo na petit moko nekera za wana ba baby segis ki mangise papa Simon merci penda ndenge oyo ki bana na yo obengisi bango nde bazoke nkamba oyo so balongola ke omoni siko modudu ozwini modudu na otika yo te po gis ki mangise oyo eza ngai na komona ngambola nkamba wana ezalaka mbanza mbola donc c'est moi dans un nguya yo ya oya te modudu wala ba désordre ndenge osali bongo modudu ekosuka wala te makamoza ebele pumbalo yo pe place ozwaki wana ozwaki place na cop poko ma de la ville na so na pumbalo mko mukibeleki avant makambo ebima ote bona te okazana kata cop yango papa landu ndombasi avec tout le respect maman wana balenda na bisa longo église kimbangise akeli bela ngamutu na longo lisosi malingombe zanga 6 mois ko kalu batu mususu te o bule soki o finga papa ndombasi dire kaba papa simo ki mokanga muta mayele ningo muta sage ningo wana yo pas venir ko finga ko mona muke ozo traiter ye bongo ozo finga bongo directeur kabila papa simo yango wana balenda ezanga yango tianga ba parti wana batu yo kama munya lobi talobi ki dans kamba wana Francine a tchaba ba pesa ba poison en kamba poison kota en kamba azol avec facilité terre sainte balenda omono keya oyo mbola so na koti ni kambu esuka mabe kaka mais na koti ngwe avo dio na papi gainawa tobe la vie to ngami ngisi mbangise po awa mona les awa bon so na ngoma ngisi mbangise te ba pecho ba sika ba josa mike wana oba utonda yo pano pino yebi makambo bien oyepoza master papa Sami Ngenda ya 26 aux ambassadeurs na ye vient na yo bokoperaka na yebi ke so bobela na yebite na mutu na yo donc peza message leki merci papa papa Jacob na peso na sengo merci na yo sali oki bana na yo bokene nkamba bono kokula ekiza pa simo ki mbangu foza la bomoko yango botikela ngai tracer recteur qui sur lequel calme pas ça pour rien bokomi o tracité Vani petit Vani oh yo ba benga ko o mo tshela tracé poison oyiba ki téléphone moko ya clique ya poison ya tracé ba benga na yo ozongi na ngola na mboka na bino ozo solo nga pe lelo bémission tabet mbola mona ngeso kenda na fanda o papa Zako mutaboko na pasi mo kala ni na mona ko wana na salito za ngwana wata la kale soit bien te ça to solo c'est ça ça mo c'est ça donc merci papi Gagne de saluer mission na pesi président d'homme na li bambote belé pasteur Willy Malela pasteur Page le visionnaire na Liège grand pasteur Dimongabu au bensinga dimanche l'église dans l'église toza on a pasteur Dimongabu Olivier Calabas concert nous à les 7 nous bien les 7 quoi toza on a Olivier Calabas Priscilla Nina la coach sportive maître Lourd Gelor Agua la personne Bambote belé Carmel Amokondi du gouvernement na jazz maître Kitoko Christian Descent maître Skanta Rome double maître honorable Panda Mouch maître colonel Zinové Nazakoul Papi Moussi na Londres Dario Kindongo bakimbangi so mwana bino desana Simon Kimbangu ama Mouilou Marie Bambote belé ama Francine Bambote belé papa Zako
papa la ngai maman Nana moi c'est kitoko bambote belé maman Nana boto bala kitoko ça c'est qui solokele merci donc poto silisa na répète na rappeler encore tika on rappelle ni tika bloc voilà allez voilà botika madame bye bye baninga tango kokie papi kene tolobela vie papi kene tolobela vie nyonso soki te paolo nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipokuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie mister siatul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie ango jeni papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est opérateur de Jaffa Kofiri Finchman papi gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gene tolobela vie ça c'est l'idjoko par les grands samouraïs de la nouvelle génération papi gene tolobela vie est-ce que nga na moninga no nga master no nga matano papi gene tolobela vie nde nazalaka moninga na yo te 4 rois printre Washington leur pays papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te papi gene moi c'est pas ton ami voilà moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te gene yo ebite azalaka na biso te ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga